soko ebe okanga masoko te na makolo te musala ki journalisme okosambwa soki botali bien natikala kamera woman ya série na nganga moko po ebele masoko bafungola masoko epi mbala kongo bazalaka soko osopesa bilokos akonini yo bona obandana nani Christian Dakis Mushagulusa telongi mabe muto a este nyama tala mukuse yo gereze pa bino aussi sangote oyo beteli so na ngaza belge ngaza franco belge atana pimi soki na sai tatouage na ngai talio na nini eza ba délire na nga ça ne m'enlève pas que je suis ta mutu Christian nani Christian Dakis Mushagalusa ta mukuse muto a este nyama qu'est-ce qu'il y a ba Rwandais kuno zoya ma tatouage na ngai salio na nini nyama Maria merci beaucoup ingénieur Goube Zebede ta nyama ta nyara mère na o imbécile encore Léon Melo tene na ba réunion na kanda na nyara mère no ingénieur Goube Zebede nyara mère na o maman na o lidobi apaka juma mbwa Junior Lenda merci beaucoup depuis Paris Malemba Sermel Adrien Nyama, tu viens d'écrire, je garde un très mauvais souvenir de cette dame insulte facile, tenez prière de retirer ses postes. Nyama, Malemba, Sermal, Adrien, Libolo, Maman Nao. Libolo, Maman Nao, 1500 fois. Allez, que funanga. Nao, je funanga, tu l'as plainte dans l'aéroport, pour nga o kita, mercredi na tongo. C'est dans l'aéroport, on a plainte na DGM, babenga nanga, tout fino, Libolo, Maman Nao, Lissousou, Malemba, Sermel, Adrien. Si je t'entends encore parler de moi dans les publications des T9, je vais t'insulter plus. Ta bata, Zana Natale bien. Ta manette, le quoi, Lidobi, Nyam imbécile, Zana Natale bien. Ta manette, moi sinon, elongi ma bé. Il y a une photo de profil, boche noir et blanc. Pour y en a moi sinon, boza bilongi ma bé, le quoi, bambouzi. Nyam imbécile. Na yo kolisu na komo na nga yo Malemba Sermel oyo. Na oke na kolukaka ba photo no na nini na page na nini na telongi mabe tala zolo mabe lo kwa mutu moko akendaki ko sise mwasi na paka jumazu maladi ya maba ta zolo ta misapi ekuba mbuwa nyama ko sakana nga te epi na molo za mutu ayeli so yo sakana tanga mutu aide pes kwa isu na page na nga te mbuwa nyama Malemba Sernel ozui oya mwana okodok basi bazo pekiso kutu tika tanga moni biloko te longo ebya kosala ngani tama mabe lokola rerera ta mutu lokola James Kabere benyama Dieu est grand, merci beaucoup. Grâce Myriam, merci beaucoup. Malemba Sermel, il écrit les murs planétaires de fond des valeurs, pas les dérives. Moi, regarde sa tête comme la voiture qui vient de faire accident au niveau du rond-point Ngaba, qui a ramassé qui a arraché la vie de plus de 70 morts. Regarde son nez gros là, avec ses narines, on dirait les deux tours jumelles de Washington qui étaient trucs. Imbécile Nyama. Camille Richard, merci beaucoup. Prisca, merci. Coxilia, merci beaucoup. Orema, je commence beaucoup à l'admirer, merci beaucoup. Garçon des chances, merci beaucoup. Simon Champagne Biavanga, je ne sais pas encore. Hervé Ngambouna qui a écrit quoi? Je comprends maintenant que la question est faite pour la façon de faire ce genre de petite sa bouche. Oui, Hervé Ngambouna, ta moutou nyamazana qui est dans la nino. Ta mutu ta zéro faute. Yo zéro faute. Age na ozo cha zéro faute. Ta mutu no mabe nyama lokola. Ta mutu lokola koko ya mutu mo na boy rotanga kombo na zakana mboka kuna kota sankuru nyama imbécile. Ta masoko lokola garçon na wala alata ke lokola na IDPS koto na Congo P na babenga RR na Congo, C na kota Rwanda, D ekaboli lokwa na Ruwenzori nyama imbécile. Ta mutu lidobi papa na lidobi Hervé Ngambouna yo. Ta epi bokangi na papa bino photo chena nyo papa bino se longi mabe ta mutu nyama. Zela bino bo sakana ngai.
Malemba Sermel, yo, ta mwindu, mabe baninga ba komo chamwa choko, yo kosomba savona mafuta, otata choko, ta mutu, tala ozana kacha zono wana ozana banarine, suke zoko wana na kacha, oko sepilete, tenef tala yo sa batundu ozana page, no ba sakana ngati, ngana camarade na bangoti. L'influenceuse du moment, notre grande militante. J'avoue que la première fois que j'ai rencontré cette dame était lors d'une dispute avec un ami. Je n'avais pas tout apprécié que ça fait réagir avec elle. Mais depuis la femme Moïse Mbi et Eliane, je l'apprécie. Disons que j'aime bien son côté professionnel. Mais quand c'est tape 30 tempo, ah là là, le clavier. Bon, au moins tu as bien parlé. Que votre soeur arrête de s'acharner sur le pasteur Moïse. C'est Dieu le seul juste. Yo diva mongungu yo. T'es longi ma belle, c'est là qui est en longi now. Tama, ta suki yoku tu soki, dis merci, na eloko ni babenga kanini, make-up, soki make-up te tale longi munene loko arerera, on dirait ba rwandaise wa simanda kuta mutu nyama, yoku to mone oza congolaise, te yo pe oza munya mulenge yo diva, ataka kaba photo a misu, wa chance photo no ezate, ta mutu, te longi mabe diva mongungu, Tamis, yo moza modobi monene yo za modobi. Negozano za modobi monene. Negoza osala kuta bizaya ta place osala. Ta mutu nyama. Babino nebo monene ke pobo bozo misala ba si babino imbécile. Yo mwenga zo quoi yo. Moi je suis une femme libérée dans ma tête indépendante. Je fais ce que je veux. On ne me cherche pas de problème. Ta mutu lidobi. Tala oh garçon d'aujourd'hui, on m'a boy pédé mounene. Tazo tata. Ta mutembazo finga ngai. Tazo mounene on dirait tazo mounene on dirait ba garçon ba fanda akota kingabo kuna o ba boto la ba sac soki pia ke koti bango à partir ba 12h embouteillage za makasi kota kingabo ta mutu. Talibani on dirait moi mobile mo ba kende ko kota sa makolo ya nduma paka juma sikoyo asise sikoyo ba sperme wana ba mbali mususu etikali na mutu na esuke kola asute nyama mbwa lidobi masoko efungwa imbécile yo garçon d'aujourd'hui yo imbécile ozu okodoka na okolisu na kombo na ngana mira TNF na TNF ango pe akobaye nga mama lelo aodoka. Bosonjo Kuba, c'est inutile que tu puisses me défendre. Moi-même, j'ai la bouche. J'ai la malbouche. Mon pola nengeza boy. O pesa classe a pamba pena na tanga la poto. Kozonga Kongo na koka ni kana ba shega kota kingabwa. Orodoka. Trisha Nelonga, pas de souci. Hein, allez fort, merci beaucoup. Joli tatou, merci beaucoup. Belle carte, merci ma grande sœur. Paola Mapendo, je te fais des gros bisous. Moi, la mort bien. Elle doit dire merci à Hélène, je l'ai connu grâce. Trésor Emmanuel Mwenima Lio. C'est elle attend une photo, non? Mboua. Ate, na okatate. Tabatoes, bazaka munoko, hein? Et pas la bino kuna bazo violer basi. Yo kuto koza ndengo zane koza la. Maman no ba viola qui est pour botama. Mais tu viens parler là sur la place. Mais toi, c'était vraiment pourquoi ça va nous quitter? Hein? Guerre et pas la bidon les aussi la tête. Mais vous êtes les premiers à l'ouvrir. Vous ouvrez et vos fesses et vos bouches nyamambu anguaku. Trésor Emmanuel Mwenimali. Talamuku c'est le quoi le nia suka. C'est un temps elongina ya mutongo azo finga ngai. Trésor Emmanuel Mwenimali. Mbwali dobi ta oyo oze longi mabe onzambe na nini poza muto alamuka ite longi mabe nyama kutu baza tutsemi katala yi oza elongi mabe villageois tala et puis nzambe na sala ka peinture donc oza no musufa donc na ko engager peyo na futi peyo mais oza munoko mbwa mwana nyama imbécile yo trésor Mwenimali yo nga kola te sanke na finga bino stu na silisa bio na pajwa yo trésor Emmanuel Mwenimali muto este mbwa et pas na bino boza na guerre bazo violer bato omoni bino
Yangwana boza mitu edoka parce que ba maman na bino ba viola bango bino moko coronavirus bino moko viol bino moko ebola bino moko ba def na lu bino finalement bos bakoya kobetela ka porte chambre na apela katanga monique na fingi ekotie ake déposer plainte na aéroport na DGM bakanga na DGM je suis encore au katanga mbwa nyama imbécile encore bato baza minoko moko d'abord boza mikuse boza bilongi mabe. Bon, Bénédicte Papé dit chers alloués pour lire les commentaires calmement, louez des choses et vous gagnez des pop-corn. Merci Okutobo Okota et dit une battante, merci. Expert au Shakir Zéana Natal Longi, non, moi n'en en plus. Tale longi mabe tala zolo munene on dirait mobali moko lidobi yo pezo zakapede zata ba photo na zata ba photo na expert au Shakir na lobaki ni tata mobali tambala wazo finga ngazana zato kena. Et puis à Sambe, la Galati Alliance à Mounene villageois. T'as l'expert au Shakir. T'as Mounoko Mounene. Moi, on va la Zaka Mounene, le quoi Mounoko, on dirait ça là, au Fibarbe. Expert au Shakir, t'as Zolo Mounene Nyama, t'as la Souki, yo ba mbel bakata Suki bot, ba mbel comment kata boula zéro, kati boula zéro bien. T'as Zolo Mounene, tu dois aller te faire opérer, ton nez là n'en vaut pas la peine. Tu es un nez gros comme un cochon. Un nez gros comme un cochon. Aussi moi montre à 10 000 fata. Azuma montre à 10 000 façons là qui s'appelle encore le quoi moutama longa nyama. Tala misubi ma vondo le quoi la bokechu. Ta moutou na nyama li dobi imbécile. Nana camarade na oyo. Toi tu es comme mon mari, toi pauvre nègre imbécile. Bon, on a fini à Sunani. Claude Canesi. Y'a ton lobine bien. Malemba Sermel, je viens te voir, tu es encore en ligne. Nyama Lidobi. Tama Soko Mikel Okwa Kizengi Nyama. Bino, bon pesa IDPS merci ne bozo yibawan. Bon pesa IDPS merci. Bon pesa Kabila merci. Nenga tikali bino moi pouvoir mikolo. Bon zela vous êtes dans ma ligne de mire. Bon banda li sous. Na obandela na bino bokodoka. Ta mutu nyama zeana ta na finge lisusu expo Shakira sazu ya ye na bintu Odette ozawana kaka mame tala mutu ta matama lokwa nzungwa bikedi obateka kote azando na pavillon 5 nyama tala chokwa cha salita cheka nelongi maboko etikali mwindu chenette ange za na kingo na eza $26 ndenge ozawana bateka ngo ta pavillon 10 ta mutu asakina biloko matoi plante wana naturel bando check synthétique wana bando check yango na mutu synthétique ezalaka solo bosalaka pomme lokola nga chaque 3-4 jours ozolongolango oche pomme oche ni synthétique na mutu batiaka su synthétique te biso synthétique mpona balili au Congo il fait trop chaud nyama ta mutu lidobi ala sima pla lokola konyi ya kote ya kamui na sapu nyama. Allez, Moussous à la bas. Naeli Soussou. Agla flanquer, Mbuka Buka Sanyama Muluba. Ba école Sony, ça la Sony Mikolo, yo Buka Sayo. C'est un qui est un long, il n'a pas nos films bien pour. Non, mon Dieu. Mamé! D'abord, oui, bien, t'as qu'on s'est rasé, t'as la yo. Oui, bien, attends qu'on s'est rasé, t'es non, déjà, ce qui n'est l'homme, s'est rasé, t'es bon, na ma peka, ma ça m'a dit, c'est combien belé, c'est le quoi, Amazonie, forêt équatoriale, na quand tu as un lion, ba chacal, ba singe, ba poussin, ba soso, na quand tu as forêt, yo, zanango, na ba sile, la kati kunando, kimboua, lidobi, liye bonengo sawa. Chardak Masero, allez, blocage, Q, bloqué.
Oui, oui, na langolango chaque 3 jours. Lobi na ok salon dans l'accès de basala ango. Et un modèle moko à $40. Basukolo suki, basalu, batue gel ebele pour les maliennes, on va sécher pendant 1 heure du temps pour dire qu'on pose en ils ont un temps. Et à $40 chaque 3 jours et ça. Bon, na ni mususu. Guidil Petronel ya zobenga bato. Claude Kanezi zaya susu na finga oli supo na moni azoyoka te. Mwa na uchami mba moko ya te. Yo. Borodoka loyi borozo nini ona tongo. Na na ka. Kefu na nga na DGM bakangela nga wana. Claude Kanezi, je vais les insulter, pian na otikate. Malemba Sermal Adrien, ta zolo mabelo kwa lidobi. Nyara mère na o libolo mama no na ebisio. Nyara mère na yo. Yo Malemba Sernel Adrien yo. Libolo mama na o na français te. Po ba ivoire ba tondia wa. Ba ivoire ba gane ba nani ba komi ebela. Po ba yo kama kamuna solo ba te yo Sermal yo.